Azolo bela boy. Bandeko bayoka kanzembo wana, boyoka yango très bien. Azolo bela Yomanyata Kabo Sibra Kebla Tibo. Vous comprenez? Bato bayoka kanzembo na bakende koyoka mo oyo ezali code kabbalistique azosenga ouverture ya nzembo na parce que ça na 2 minutes 41 secondes. Azosenga ouverture ya nzembo afin que ba esprit oye a ko sévérer na kata chanson wana et se manifester. Azolo bela aussi 6 minutes 9 secondes. Agangaki Yaba Sheke e Mayato. Yaba Sheke e Mayato. Et ça na 6 minutes 9 secondes bakende koyo kango. Na 6 minutes 57 secondes. Bandeko balanda très bien. Bata la paix. Parce que on ça ba minute wana eza po mutata. Awa zolo bela. Ye ka sa pa to ka ka pe ke pa to so kro ke la. Zwa sikoyo code oyo ndeko na ngai. Na oyo to char de Paul. Zwa lango. Pesa chrétien o azolo ba que nos prophètes Ézéchiel tué dans les faux. O condamné nzem pourquoi? A expliqué biso ye ka sa pa to ka ka pe ke pa to so kro ke la et ni koloba nini. Lelo na Yesu pour dévoiler quelques langues on a tikaki na suspense et puis na ekolobela si les deux chérubins négatifs oba cité na kati ya nzembo wana et ça na 7 minutes 11 secondes on a bisika cité sur le faux chérubin ba chérubin parce que diable azapena ba ange azapena ba archange azapena ba séraphin azapena ba chérubin na kata 6 minutes plutôt 2 minutes 41 secondes dans peuple de Dieu avant toutefois n'a révélé eloko yo bazo mukanda na 1 Jean chapitre 4 batanga mukanda na 1 Jean chapitre 4 babanda ngo na verset 1er minute na 2 minutes 41 secondes azolobela sur langue moko wana ezali ouverture ya monde kabbalistique batesenga d'abord ba comprendre kabal ezanini. Le mot Kabbal est en hébreu. En hébreu, il y a le Kabbala qui signifie réception. Ok. Réception. Donc, lorsqu'on parle de kabbalistique, ce sont des enseignements ésotériques. Ésotérique, et ça, enseignement secret, où il peut se manquer à bateau initié. Et na kat nangone, ils ont la langue codée. La langue est liée par des djinns. Qui n'a rien à voir avec Dieu. Qui n'a rien à voir avec Dieu. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa pe bambona nga bien ya on a préféré na sala nga vie toyebi kisi accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour na loposo ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali
loposo ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, en tout cas, nous sommes très heureux, surtout que vous en avez parce qu'à travers la Nouvelle Tendance Télévision, vous avez pas mal d'émissions qui vous expliquent plusieurs réalités autour de Kotanango. Moté Nabino Nyon Soto Escavola Nabiso. Merci à Gédéon qui est derrière la caméra. Nous signalons que Jordan assure la réalisation, bien sûr, de cette émission. Na équipe et le monde est au travail vraiment pour la Mozindo. Alors, l'autre fois, je vous ai dit, tout à l'heure, le dossier Moto Abordaki sur la chanson Amina. La chanson Amina, c'est une chanson aujourd'hui généralement connue, une chanson qui vraiment attire un bon nombre de gens, comme je vous avais déjà dit. Amina, il y a une confusion. Le gens, au Balanaki, Amina, on a joué le Bila, Ezali, Nzemo Oyo, Baimbaki. Tango Yangoyo, Tango Abikama. Amina sembola loboko nayo. Amina salanga bolamwe butwa lelo tomona yo. Tu le oui et la mène, Louis et la mène. C'est une chanson signée notre frère Joël, le prophète Joël. Une chanson aujourd'hui qui crée beaucoup de questions tout autour d'elle parce que les gens se posent beaucoup de questions. Il y a eu plusieurs langues qui exploitées dans Katia Nzembo. Moi personnellement, je n'affirme pas, je ne confirme pas non plus parce que je n'ai pas cette matière parce que dans la maîtrise dans la langue kabbalistique. Mais seulement, c'est une chanson où déjà c'est une chanson qui vraiment amène les gens. C'est une chanson qui séduit. En écoutant cette chanson, on a une très belle mélodie. Et au moment où on surtout, on a besoin vraiment à comprendre. À travers cette chanson, les gens ont dit, j'ai posé une question, les gens ont posé une question de savoir Amina c'était quoi. J'ai dit Amina peut-être Amen. Amina, Amini c'est croire. Alors, nous parlons de Dieu, parle-t-on dans cette chanson? Alors, dans Zembo Oyo, prenons quand même les extraits, il y a un écho, réaction, il y a évangéliste Roger Baka à travers cette chanson, et puis réaction, il y a prophète Ézéchiel à travers cette chanson. Plus de 5 signes kabbalistiques. Dans la langue kabbalistique, 6 langues kabbalistiques auto-décortiquées. Plus de 5 signes kabbalistiques. Dans la langue kabbalistique, 6 langues kabbalistiques auto-décortiquées. Amina oyo yembami oyo. Beaucoup de vérités dans la carte. Plus de 5 signes kabbalistiques. Ce n'est pas le moment de tromper les Congolais dans Banzembo. Comment décrypter les signes francs-maçonniques au milieu des chansons et des églises de réveil? Frère, attention! Au temps qu'il y a la lumière pour les monio. Retirez le boko avant qu'il ne soit trop tard. Condamné était, mais on a condamné esprit parce qu'ils ont mélangé. Ils ont la langue kabbalistique, 6 langues kabbalistiques auto-décortiquées. Donc 6 langues kabbalistiques, parce qu'il y a 4 chansons, d'abord, il faut étudier d'abord la chanson Amina. Bande Bandeliti Nasuka, on n'a pas mentionné le nom de Jésus-Christ. Même étant que le berger, le oui et l'amen, ce n'est pas le nom de Jésus. Il y a un autre qui est plus attendu la langue kabbalistique. Tant que Azol Obelasire, la cabo c'est Sibratelebe. Et ça dans 6 minutes 20 secondes. La cabos a d'ailleurs Siamai. Sibratelebe et il va manifester toi. La chanson qui fait parler aujourd'hui, Amina Sembola Loboko, Butwa Lelo Tomona yo, Amina Salanga Bola Moyaya, Salanga Bola Mona yo. C'est une chanson aujourd'hui. Après cette chanson, c'est vrai, ils ont banzé mon sous au lelo et komi koya.
évangéliste Roger Baka également, qui a fait Amina, Nzemo Mosusu, Netoyo Kaka. Amina lele, Amina lele, ah Yesu, Amina lele, Amina lele, Yesu alobaki akozonga e Amina lele. C'est aussi une autre chanson, mais chantée par le Konabiso évangéliste Roger Baka, version 2020. Nzembo otoyeba toyemba maraboye mais lelo tomoni yepe ayembi yango na lolenge na mosusu. Et cette fois-ci quand même tozozongana na Amina Oyo, il y a prophète Joël. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau prophète Ézéchiel au déjà abanda qui est pour ça la révélation par rapport à Nzembo Oyo. Alors lelo il nous revient encore. Prophète Ézéchiel, bonjour. Bonjour DG, bonjour Papa Lé. Santé bonina. Oui, santé ça bien, Nangolo Yesu, né dans le bas toujours, bitumbo ezanga raté, mais Yesu azobunda, azobatela, vraiment ça va. Oyeli biso lisusu okolembate na Nzembo ya Amina lisusu malgré cité quand même polémique, bato ebele ba réagir, mais ndenge nini yeboye, comment est-ce que ya koyeba balango na seke ye par exemple va faire participer ya bandeko bazana kati ya monde wana parce que ye moraye. Alors juste après yo tomoni évangéliste Roger Baka également qui dit presque la même chose, yo le baki 6 langues kabbalistique, si je ne me trompe pas. Oui. Mais tout le monde évangéliste par le Bible, plus de 5 langues. C'est-à-dire ça revient même en fait déjà presque 6, il y a le Bible plus de 5. C'est qui déjà 6, qui ont la P7. Alors, nini sous au même libiso par rapport à Nzembo Oyo. D'abord, nalingina yebisa na bande konos wala ndabiso ke moi nazo ko attaquer mutute. Nazo ko attaquer mutute. Ndenge Bible zolo ba ke mon peuple périt faute de connaissance. Nalingi na lungo la peuple de Dieu na kata ignorance. Parce que ignorance so ke za na kata mitwa batu belé ba ko na kata perdition. Yango moni bit nanga mission nanga yango na donc nazo attaquer penda la personne té mais nazo attaquer esprit et batam na kata ya ba chanson. Par rapport à la chanson wana Mukolo na leka ki na dévoila ki 5 langues kabbalistiques parce que na lobaki ils ont 6 langues na découvrir na tchaki pointé. Donc il y a une continuité. Donc lelo na yesu pour dévoiler quelques langues on a tika ki na suspense et puis na ekolobela si les deux chérubins négatifs on va citer na kati ya Nzembo wana ils ont 7 minutes 11 secondes. On a cité sur le faux chérubin. Chérubin parce que diable a zapena ba ange, a zapena ba archange, a zapena ba séraphin, a zapena ba chérubin. Ndé na eko dévoiler lelo na émission à lelo. Vraiment peuple de Dieu, et souvent belo komoko que mon peuple périt faute de connaissance. Il faut avoir la connaissance. Oko sambela ndenge ni mais so connaissance à lilo bezate. Ce qui révélation peut être aux années. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Alors, prophète, d'entrant en jeu, on a Nzembo, Amina. Tobani na 40 minutes lelo. Bon, lelo tozana nous na 6 minutes 57 secondes. Non, tozana nous na donc tobandana awana notaki yango na 2 minutes 41 secondes parce que 6 minutes 57 secondes wana ezali na suka. Ici, quand on a aussi les deux faux chérubins, ils ont 7 minutes 11 secondes. Okay. Donc, on a 6 minutes, plutôt 2 minutes 41 secondes. Dans le peuple de Dieu, avant toutefois, on a révélé et loko yoba mukanda na 1 Jean chapitre 4. Batanga mukanda na 1 Jean chapitre 4. Babanda ngo na verset 1er. Na ebité soki toko kotanga. Le pénal la ligne tous à la trop biblique. Bible zolo bana 1 Jean chapitre 4 verset 1er. Bible zolo bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux sont venus dans le monde. Tant où Bible zolo baké to cha kondima ne biloko nyonso te, mais to yeba ko examiner. Teba ko examiner biloko nyonso soki ya solo penza biloko ngo wana tozoyoka parce que Bible dit que ba fo ba ye ebele. Donc tant yoki eloko il faut ko examiner ndeti ngata na yoki na examiner nde nzamba ye ko révéler nga na chanson Amina da swahili ngelo ba amen na contredire yango te mais na kati ya des langues kabbalistiques. OK. La chanson Amina na 6 minutes na 2 minutes 41 secondes.
azolobela sur langue moko wana ezali ouverture ya monde kabbalistique bato esenge d'abord comprendre Kabbal eza nini. Le mot Kabbal eza en hébreu ni koloba Kabbala qui signifie réception. OK. Réception. Donc lorsqu'on parle de kabbalistique, ce sont des enseignements ésotériques. Ésotérique eza ba enseignement secret o epesa manka na bato baza initié. OK. Et na kat nango nde eza na ba langue codée. Ba langue wana nde zaka lié par des djinns. Qui n'a rien à voir avec Dieu. Qui n'a rien à voir avec Dieu. OK. Ozomona ezaka lié par des djinns. Donc et en fait ezali religion moko. Ba djinn ezali ba esprit. Ah OK, d'accord. Donc ba esprit oyo ejeraka na kata 4 éléments mipepe moto mabele pe mai. Sikoyo mutu pa régner esengeli ayeba maîtrise ya 4 éléments wana donc les 4 djinns wana. Donc na kati ya chanson oyo nde koto na ki ko découvrir il y a des langues kabbalistiques. Na 2 minutes 41 secondes azolobela nini azolobela boy bandeko bayoka kanzembo wana boyoka yango très bien. Azolobela Yomaniata Kabo Sibra Kebla Tibo. Vous comprenez? Bato bayoka kanzembo na bakene koyoka mo oyo ezali code kabbalistique azosenga ouverture ya nzembo na parce que ça na 2 minutes 41 secondes. Azosenga ouverture ya nzembo afin que ba esprit oye ako sévérer na kata chanson wana et se manifester. OK. Donc bandeko bazolanda biso on a 2 minutes 41 secondes. 2 minutes 41 secondes. Vous pouvez vérifier aussi parce que la tech est peut-être à aussi. Vérifions tous ensemble parce qu'on a 2 minutes 45 secondes. Bakende kotala wana bayoka yango. Vraiment bandeko bo excuser biso, naza na problème na ndeko. Nazo répéter. Pour bato naza na problème na non. Nazo longola peut-être ndeko na lo bango. Peut-être yé ayebi makambo alobate. Soki to kiki na 6 minutes. Avant de battre dans 6 minutes, Azolo Belasi, Azoko invoquer encore d'autres déesses. Parce qu'il y a grandes déesses, la Kabos, et d'autres déesses, petites déesses. Azolo Belasi aussi 6 minutes 9 secondes. Agangaki, Yabasheke, et Mayato. Yabasheke, et Mayato. Et ça a 6 minutes 9 secondes. Papa. 6 minutes, combien de secondes? 9 secondes. 9 secondes. Yabasheke e Mayato. Sikoyo Yabasheke wana e Mayato. Soki muto ayo kakango ba chrétien ba olanda biso to tunie Yabasheke e Mayato ezanini. Ayebite. Ayebite. Mais au moins les chrétiens ignorant il est là. Azokanga Yabasheke e Mayato. Ayebite ke eloko yo ezali ba petite djinn ba esprit moko ya mike oyo yazo citer na kata chanson wana parce que Bible zoloba même si ba parler à langue ne se fait à la interprétation. Soba ketanga na 1 Corinthiens chapitre 14 verset 23 na belle dans un trop biblique Bible zoloba tant muta lo ba parler à langue et ça mystère et ça codé et sengeli interprète azala ce qui interprète azala te eloko wana etikali mystère inutile bakolo ba on a publicité mais na kata chanson lorsque vous analysez la chanson bon mona que c'est plus par la langue des exemplaires que le nom de Jésus Christ. Donc le nom de Jésus Christ n'est pas vraiment cité, c'est plus que les parler à langue du début à la fin, c'est plus que les parler à langue. Et puis par la langue on a des hommes mabatu na kata émotion, or que les parler à langue selon la révélation ça ce n'est pas les parler à langue na lobaki et ça va parler à langue. Yondolobo, parler à langue. Shinda Baba. Shinda Baba, parler à langue. En dehors de tout ça, ce sont des codes. Rondo Saka, parler à langue. Vous comprenez? À part ça, en dehors, il y a tout, ce sont des. Obi que papa, tant on a eu qui nazoka ngo nazoka nakolila. Mais la kaboso en été. Mais il n'est pas le seul. Apparemment, non, tu es comme super. Tu appelles la kabosa. Apparemment, il comme cause à la cité moi ming. Mais c'est ça l'ignorance. Bandero baby la kabosa. C'est ça l'ignorance. Oh yotobengaka ignorance. Parce que mutu azolo belasi la kabos ayebi la kabos azananité. La kabos azali sirène. Sirène ya mai, déesse ya mai. Grande déesse la kabos. Tant où yo obeleli la kabos, oyebi signification na ngote. Automatiquement okoyi na kata problème. Ndeti awa na 6 minutes 9 secondes azoloba yaba sheke e mayato. Vous comprenez? Donc signification moko ezotal sa te que
eloko yo eza eloko moko wuti na kibonzambe ezate. Au moins un chrétien dans l'ignorance, il prend ça. A capter yango, ayoki yango et puis a komi koloba yango ndenge oti koloba awa mutu azolo versi la kabous. Na kati wana tant tozo analyser chanson et loko bato ebele pe bazo tunanga bemba prophète tu as raison. Parce que na kati chanson pourquoi combat Jésus-Christ est en mité. De comment pas dolo bagena combat Jésus inutile ko tanga combat Jésus té. De comment on peut le que non mais dans ce moment ya Franck Moulage attanga ne peut combat Jésus-Christ té mais et ça nango pe ça nango pe lo monter pourquoi seulement on s'attaquer na nzembo wana. Papa chanson nyonso ce qui combat Jésus-Christ est cité té parce que auteur yanzembo c'est lui Jésus parce que nous adorons Jésus. Si le nom de Jésus-Christ n'est pas cité, et ni koloba kenzembo wana ezanzembo sentimental, soit ezanzembo moko uta monde ténèbres. Ce qui le frère ayemba nzembo wana atanga komba Jésus, ce sont des chansons sentimentales. Comment fait-il ngana thème sur muta malade? Bika. Na suka na lui komba Jésus-Christ c'était pas mutabiki jamais. Il faut citer le nom de Jésus-Christ parce que Bible zoloba il y a aucun nom où ezali kolo ya komba Jésus-Christ ezate. Et puis Bible zoloba awana 1 Jean chapitre 4 verset 3. Bible zoloba ke eloko nyonso ezo salama soki komba Jésus-Christ na kati te eloko ani za nzambe te za antichrist. Pas que ndoko tanga. Siko na kata chanson pourquoi combat Jésus-Christ est cité te? Papa Nabiso paix à son âme, aza déjà dans le ciel, papa Alain Moloto. Dans toutes ces chansons, le nom de Jésus est mentionné. Mais pourquoi pas musicien? Il y a biso à tango combat Jésus tango maté. Et ça lokola un frère profane a télémasala album naye ayembi neti bango pe bazo sala. Yango moni biso étant que ba avertisseur ba sentinelle to moni il faut te dévoiler. Ce qui to kiti na 6 minutes 57 secondes. Bandeko balanda très bien. Batala pe parce que tant après ça ba minute wana eza po mutatala. Awa zolobela ye ka sa pa to ka ka pe ke pa to so kro ke la. Zwa sikoyo code oyo ndeko na ngai na oyo to char de Paul. Zwa langoyo pesa chrétien oyo azoloba que nos prophètes Ézéchiel tué dans les faux. Au condamné nzem pourquoi? A expliqué biso ye ka sa pa to ka ka pe ke pa to so kro ke la. Et lui goloba min. Bishima, peuple congolais azabeni, na ministère ya prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Bana Poto, bana France, bana États-Unis, bana Amérique, bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville. Voici le prophète de Dieu, Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Benga yaya, benga papa, oza malade, obalakate. Obotaka te, ovanda na poto, otambolaka te makolo pasi, bakanga yo na diabète, na sida, insuffisance rénale, cancer de foie, cancer de poumon, cancer de matrice, gonflement, impuissance sexuelle, omela bakisi. Ozwaka solution te, oza kitoko, ozwaka libala te, mwasi kitoko, ozwaka kobota te, oza mwasi kitoko, ozwaka mobali, otanga classe, licencié, ozwaka jamais musala, olalaka na poto molota koza na Congo, okota libala, ozwaka bazemba zemi nyonso esilungwaka, ozwaka bazemba obotaka bamorne, oza mwasi kitoko sima munene, me mibali ya bien bayaka te, omela babakabaka, bakisi ya sima, mibali bayaka te, botuto elata yo. Luka, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, na 081 61 96 772. Na lobi 00243 81 61 96 772. Benga asako la pona yo ayebisa yo oyo nini ekangami na vie na yo po bongate. Bishima, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Du tout. C'est ça les langues kabbalistiques. Nasimbi Yondorobo te. Yondorobo, je le crois. Mais ça, ce sont les langues kabbalistiques. Et ça, ba code. Ba koki jamais ko interpréter en haut. Il faut bien voir avouer en haut kakabou. Tant aux autres là, tant aux autres c'est planango. Ou éviter qu'est-ce que chanson en autres ça na âme na yo.
Prophète Ézéchiel, je crois que c'est une chanson qui est aujourd'hui consommée par un bon nombre de gens. Est-ce que Ezali a un impact négatif sur vie à bateau pour consommer Nzemboana? Parce que nous avons que non, mais papa prophète Ézéchiel a requis qu'on était en prière. Nazo Sambela air nanga prière, j'ai mis la chanson, na bandi ko prier, mais je ne me sentais pas kokota na mozindo. Nenge na kota na mozindo. Alors je sentais qu'il y a quelque chose qui m'empêchait vraiment, il y a kokota en profondeur à la prière, mais esprit moi sinaka que non atika na no musique, na ke na bomi musique, tant on a bandi ko imanga moko. Na côté na profondeur. Après j'ai compris directement que cette chanson là ne me permettait pas il y a en contact na Jésus-Christ. Alors on est idée naie, mais est-ce que ça a un impact sur vie à la consommateur? C'est ça il faut dire. Oui, ça a un impact sur vie à la consommateur par rapport il y a ba démo oyo batangi na kata chanson wana. Par rapport à ba démo batangi na kata chanson wana. Tant que vous consommez et l'eau, il y a des codes diaboliques. Automatiquement, vous êtes influencé par ce monde diabolique. Il y a la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, Bible que le diable lui-même se déguise à un ange de la lumière pour séduire les peuples de Dieu. Donc, tant que vous discernez en côté, automatiquement, au côté de l'esprit, vous êtes déjà envoûté par des esprits. Na kata chanson on attend il y a des codes kabbalistiques. Bande ko ba kende ko la recherche na Google. Na Google ba beta les mots ba kende ba beta les mots Pardes. Parce que na kata monde kabbalistique ezana les 4 noms connus sous le nom de Pardes. C'est beta Pardes. Na kata Pardes ezana 4 niveaux kabbalistiques. Bato bazana kata Kabbal parce que Kabbal est un Kabbal juif. Na Kabbal Tarzman, la Kabbal juif, et la Kabbal Bayuda Basali Laka, Kabbal ya Kibundoki, Kabbal Tarzman, ils sont catholiques, ba prêtre Basali Laka. Suko na 4 niveaux, koto bazo le belasir, le 4 noms, il y a Oeza ya ba jing ba les plus puissants na 4 monde Kabbal, ba bengi bona kombo ya Pécha, Remen et Nikoloba Rimo, et puis Drash et puis Sod et Nikoloba Ramo. Yango wana na zolo bakeno il y a les deux jing et les deux faux chérubins au batangi parce que na kata Kabbal so batangi na Google ba omona si Ramo et Rimo et puis na kata chanson wana na 7 minutes 11 secondes azolo ba si Ramo Rimo c'est bon vous comprenez siko so bakena Google nde ba beti kaka Pardes ba bimisela bango les 4 noms. C'est ça le code kabbalistique. Ce que tant que vous avez Ramo, Rimo, automatiquement tu es dans cet esprit-là. Au bébé si vie na yo, vie à Bunzambe baby. Yango monaka banzembu nyonso inspiré par Diabou et ça la changement na vie à mututé. Et là que ça la nini. Pour battre mususu, te tant on a yo kaka ngona sio kaka et loko mo te wana ba benga ngo ba émotion. Muta créer ba émotion na la cabos. Si bratelebe. Si bratelebe yo lo ba manifeste toi. La cabos si bratelebe na lubango. Siko yende mutaza témoin ya ba émotion na lubaki yango yenda pesa ba émotion. Même ça la mara na ba Michael Jackson. Il arrive à Michael Jackson à télé gangi kaka boui ba quoi ba katimla bazolela. Ba ça ba démon ba émotion. Yango pesa la na bandeko ba yemba nzembo wana. Donc na na problème ina ndeko wana te mais je suis en train d'attaquer les codes kabbalistiques. Et je suis sûr, le frère, soit qu'il y a un plateau, il faut y a un plateau à expliquer peuple de Dieu, expliquer. Soit expliquer peuple de Dieu bongo. Ah, on a arrêté na bango ba menace wana. Soit qui a longi, ah là je vais me repentir, mais soit qui a longité, ba arrêter ba menace ba ça là. Si vous êtes dans le vrai, mais pourquoi faire des menaces? Pourquoi pas menacer? Batika menacer, batika vérité te yama. Donc c'est ça. Et surtout c'est que j'ai toujours dit que moi je suis impartial. Ces plateaux vous appartiennent. Le même que prophète Ézéchiel Azolika Awa, vous êtes libre, il y a pour ça le droit de réponse. Si réellement ce qu'il dit est faux et que Binoboza contre Yango, vous pouvez venir exposer aussi votre part afin que lumière est à la portée na bananza mignon surtout parce que netinga boy menace beaucoup ça nazo batesko pour que j'arrête pour ton ça la nengeni.
yo zo kate ko yamba yo to laksa yo to sala boy yo tika to ko samba to vraiment on ne sait plus mboko au Congo non. Congo, je crois que c'est vraiment triste. Maman to comment vivre nango. Mais c'est vrai que c'est une chanson et quand même tout le monde évangéliste Roger Bach également. Ou Betty c'était sur même chanson. Tant que tu as qui vidéo évangéliste, quelle était ta réaction en fait? Bon, ma réaction c'est que non. D'abord, je n'ai milobeli que Zamba bani ko confirmer révélation oyo sur chanson balang kabalisi ke tanga mikuna na katan na tala ki on penza na kumisa ki nzambe pona yango tango évangéliste a meki un peu ko loba sur yango et vraiment j'étais très émerveillé pona yango na kumisa nzambe parce que tango na loba ki yango j'ai été attaqué bat ba finga kinga bato baki na zana kisi maman moko ta bengi papa yo na ba kisi oza boy c'est ko za na monde wana tout bon. Mais lelo vérité yango ekomi kobima parce que bato balingi vérité te bato surtout so alingi loko zo pese mo ba char de poule nzoto soko simbi yango ali aussi problème donc c'est ça donc je suis très content pour na évangéliste. OK, merci beaucoup. Alors je crois quand même quelles sont les dispositions que les gens peuvent faire pour éviter ya kozala kokota na kati ya mondo wana parce que c'est vrai à chaque fois que mutayo kanze mwana tato azo yembate mais lorsque déjà comme na place mutazo belela et bah esprit wana je crois que ils ont un impact pe avia muto na fandikal mazoyo ka wana. Alors quelles sont les dispositions au mutayo ki kozwa enfin qui azala épargner na makambo wana? Bon ba disposition d'abord un ezali esengeli batu et lokaliboso ya koyeba nanu ko éviter pour éviter chanson wana parce que tant des gens nzamba convaincre yo po bana nzambe bada convaincu mais bana satana bada convaincu te mais bana nzambe bada convaincu d'être moi nzambe évangéliste ayoki atali à comprendre que non il y a des choses terribles dans la chanson et vous comprenez parce que eloko moko yebisi eza solo donc moi nzambe la ndabiso ata convaincu automatiquement akoyoka nzembo wana te ako éviter yango moi yokango ezate donc bien aimé aluka nzambe soit à se repentir, soit à créer le Komususu. Parce que dans 4 chansons, tout ce qu'il a dit, ce sont des langues kabbalistiques. Dans les langues yanzambe go les kata 3T. Pourquoi qu'on détruit le peuple de Dieu comme ça? Qu'on détruit Bananzambe comme ça. Donc, Elokwana, vraiment, et ça passe. Merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi plusieurs parties en ce qui concerne dossier Oyo. Il y a Nzembo Amina que je venais d'ailleurs tout à l'heure là d'interpréter dans Michael Kossala moi. On a capé là pour besoin image sur cette même chanson. J'avais déjà dit Eza Amina Lelete. C'est cette chanson Otoloba qui Amina Sembola Loboko Sembola Loboko na yo Amina Salanga Bolamu Utwalelo Tomona yo Tolo oui et la mene de oui et la mene Tango yango yo Tango abikamwa Tango mafuta Tango molimo Amina Sembola Loboko Zembo ne yango wana. C'est cette chanson de cette chanson que nous sommes en train de parler. Alors Bozui, dans la même émission na tieli bino e bandeli bomoni nengini réaction. Il y a évangéliste Roger Baka, bomoni réaction. Il y a prophète Ézéchiel au départ tango bandaki, maram oyo et en fin de compte ne to tieli bino partie au sous intervention na Yami Balé en ce qui concerne la continuité de cette chanson. Alors, nous allons passer à la deuxième partie. Deuxième partie, nous allons toujours consacrer notre programme oyo invité bazalaka na yango. Je pense que Mamba construction et ceux qui ont continué kaka to misala ezani quand même. Vous avez la deuxième partie quand même pour apporter lumière là-bas dans mais ba quand même parce que tant mon te azo benga ba ceux réellement ozo évoluer to ozo évoluer vous avez la parole. Bien aimé dans le Seigneur, na pesimino mbote bisika bozolanda biso. Zambe ya prophète Ézéchiel Nzamba Bishima Pambola bino. Bien aimé dans le Seigneur, bisika tozali na kosenga na bino botanga mokanda na Marc 16, botanga mokanda na Marc 16 to bandi na verset 16. Bible zolo banine, to bandi na verset 15. La Bible dit: puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom.
ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne les feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Na 4 évangiles, évangile est en 2 parties. Tout dans la première partie, partie à puissance, selon Marc 16, 16. Et puis deuxième partie, est la partie à démonstration. Partie à démonstration, Jésus-Christ a zolo bana mokanda na Matthieu chapitre 11 verset 28. Ndebisi ka zolo la partie à démonstration. Démonstration ezanine. Démonstration ezali eloko moko ezalaki dans l'invisible. Mais tant au sambeli eloko ane komi visible. Yango to benga ka partie démonstration. Na kati ya Bible ezalaki na basali ya Nzambe oyo babandaki Nzamba bandaki ko Saint-Esprit dans des apôtres. Tant a koti amoni Pierre na prison a longoli d'abord ba chaîne. Après kolongola ba chaîne, a simbi Pierre na loboko ba koti na ye na kati ya mir bien-aimé dans le Seigneur. Wana to benga ka partie à démonstration. C'est là ba di ba koti na mir ba bimi na mir mususu. Ba soda baza wana ba oye ba kutu eloko te. Ba surtout ka be porte ka ndenge kangamaki, mais ba fongola boye ba moni Pierre azate. C'est ça ce qu'on appelle la démonstration. Et puis boke ne kotanga mukanda na 1 Corinthiens chapitre 2, to bani na verset 4. Apôtre Paul Azoloba, ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance. Ça veut dire que apôtre Paul Azoloba biso que na kati ya évangile to na partie to benga ka démonstration. Yango bande ko belé o ba benga ki mes prophètes publicité to mona o simbi mai pa o sali be mai komi couleur mususu. Wana partie ya démonstration to benga ngo démonstration Jésus-Christ a sala kayango. Même les problèmes les anines, biso ba chrétien, te dit qu'à Satan amta sala la démonstration. Parce que son Jésus-Christ a sali, oh te wala diable ça Jésus non. Jésus-Christ a sala la démonstration tout temps dans la Bible. A kabola mai inhabité les mibale donc. Publicité oh ezole kanaba na ba émission et choqué binoté. Et ça partie à démonstration. Na bonde la pona maman ataka na pota. Na bondeli po na ye ba fongola pota be pote cette pote limo et bien aimé wana to benga ka démonstration miracle ça o mutaye malade to sambeli malade sili wana miracle mais démonstration ezali eloko oyo et so mona na boepe disparaître wana to benga ka partie à démonstration donc na kati ya démonstration Moïse azwa nzete na ya beta mai kabwana asambela bo emisuni elonga likolo ezokweya bana Israël bazolia eza partie ya démonstration yango na zobisa ndeko nyonso olanda ngai un véritable prophète ko condamner ka te parce que Nzamba zo utiliser makasi peut-être yo zo condamner nga parce que Nzamba yo utiliser nga condamner nga isoko moni misala na ngeza mabe. La Bible dit on reconnaît un véritable prophète par les fruits. Le fruit c'est la révélation de la parole. Lorsqu'un homme de Dieu a la lumière de la parole de Jésus, quel que soit les miracles, oh Nzamba sa na kata ministère na ye, Jésus-Christ est avec lui. Donc on juger un miracle té, mais on juger et l'on na zo laisser peuple de Dieu. Ceux qui ont laissé peuple dit mauvaise parole, c'est là où maintenant cet homme est dans le faux. Mais ceux qui ont prêché la bonne parole, la véritable parole, et cet homme-là est d'aller dans le vrai. Yangwana nangina bisa ndeko so landanga. Soko wana problème, wana maladie, makambo simbate. Benga numéro ya prophète Ézéchiel est affiché wana plus 243 81 61 96 772. Ko hésiter te benga na da prophète Nzamba tali sa makambo. Na ko yebiso problème ne uti wapi pe ekomi wapi. Na ko yebiso na blokayo na kangayo. Même wana problème ya mikando so mikanda te benga na ko sambela. Wana problème ya sida, wana problème ya hémorroïde ba rein. Benga na ko sambela okozwa solution na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Et puis na ngina yebisa susu bandeko oyo bozo continuer ko benga nga, bo continuer toujours ko benga, bo benga numéro na ngeka makate. Et puis na rappeler bino si achat parcelle, merci pour na bandeko bo pesa. Maman Louise na pesho mbote bisiko zali boza tellement belé. Bandeko bo continuer toujours ko ça la contribution na bino ko yeba ko tinda ba action na bino ba offrande d'amour. Bokendo tanga na Exode chapitre 23, Jésus-Christ a yebisi Moïse yebisa peuple na ngai ba mema offrande d'amour pour na achat et puis construction un tabernacle. Et puis Moïse tanga ya lobby moi bana Israël bango mo ba mituti sama ki ba bandi ko mema offrande d'amour. Donc yo mutozo la ngai mema kaka offrande tinda offrande d'amour na yo. Offrande d'amour wana eza pona achat parcelle. To sombela Jésus-Christ lupangu, to sombela ngate lupangu, mais to sombela Jésus-Christ lupangu. Donc soki otindi mbongo na yo, otindi kombo, ngam na uti kotinda, otindi pena sujet na yo, na sambeli pona yo. Donc otindi mbongo na yo, otindi pena sujet na yo, eza pona
action ya achat parcelle soko tindi tokomaka bakombo ya ndeko atindi so tokomi kombo na yo mukolupango wana ekosombama na kosambela selon bakombo ya bandeko nyonso oyo batindi ndeti ya na mama mama Binette auti Londres azokita na Marsa aoya na église papa évangéliste ana niveau ya France aza na famille eza na Brazza atindi bango mpona délivrance bakoya awa siko so tozalaki peut-être bisika tofutela te balinga bayo vandara c'est la raison pour laquelle c'est important mpona yo osombi lupango mpona Jésus ata uti wapi oyebi ke place na yo ezali awa na Congo nalingi yeso pambola bino bisika bozali soko oza na problème wana difficulté benga numéro nanga wana posa bénédiction simba na pambolo siko na télévision na bondeli Zambe na bomoi pambola mutu nyonso oyo azolanda ngai oyo aza na problème ya mukanda pese mukanda oyo aza na problème nyonso oyo ezangisi epongi etungisi ye pese solution na sambeli bongo na kombo ya Seigneur Jésus-Christ Nzambe oyo akufa mpe asekwa kati na bawei nde na bondeli bongo amen. Yesu Masia pambola bino benga na pesa yo prophétie na komba Jésus-Christ amen.